sur masolo ya Jonas na kati ya épisode oyo ya masolo ya Jonas na mimeli yo ba photo ebele ya batu ya Ferregola Mzeki Ndingu, Mark House, Litea Kanda, Virginie Manganga, Vanessa Bafosset et ya Ilu Star Ilunga Wetu. Ok, oyo na photo oyo bazana escale na niveau ya Ethiopie na Addis Abeba. Ba photo ebele okotala na kati ya épisode oyo ezali ba photo oyo peut-être otali déjà mais ekozala na misusu oyo otali nanu te nazoloba ngo trop mikolo ça c'est Vanessa naloba ngo trop mikolo Vanessa Bafosset naloba ngo trop mikolo yo que je publie beaucoup de photos na Facebook na ngai page masolo ya Jonas. Ça vaut la peine ya s'abonner mais ba photo yango pe na kobanda komema yango pe kaka awa pona botalaka. C'est encore elle, Vanessa Bafosset. Baza en actualité, ça vaut la peine ya étudier, ko analyser, ko landela. Batu nini ba travailler kana Ferregola, ba uti ko kota sikoyote, ba uti ko intégrer groupe Jet Set sikoyote, bazala kana bango déjà. Mais voilà, baza en actualité par rapport ya Ferregola azali ko beta plus grand concert nae actuellement depuis abanda carrière nae tokolo ba du point de vue rentabilité et aux la plus grand événement nae. OK, 3 arenas donc voilà. Alors on continue ba wana Vanessa Bafosset, Virginie Manganga yeoyo ba photo Virginie eza mo ebele. C'est elle, Virginie Manganga. Litea Kanda, il est là, Litea Kanda, oyo, à Komakati, Belgique. Et voilà, à Sala marche en arrière, cette fois-ci à Kokota. À Kozonga, Komobi, à Kozonga, il y a une très forte probabilité que Azonga, parce que voilà, aïe avec intention, il y a aussi kalaté normalement, aïe pour un événement. Alors, ouais, akozonga, tout le bagage akozonga. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Virginie Manganga. Yewana, Virginie Manganga. Donc, na comme nanga plus photographe, Fali Ipupa et Marco Sins. Featuring na bango, na kolobela yango pe. Ok, tosil sa utala ba photo. Et puis na kota dossier featuring wana maniqué. C'est comme si azongi côté c'est encore Virginie Manganga. C'est comme si azana intention ou bien azongi déjà côté a Fali mais à se prononcer na noté. Ba action na ye. Réaction, ajustement na yende zola kisake. Ntoyo on dirait ba warrior ba comme le susu na besoin na ye ba benga ngonini. F victime bah comme sous on a besoin d'ailleurs. Ok, c'est encore Vanessa ici et c'est facile qu'on reconnaître mais parce que bon voilà il y a eu plusieurs témoins dans l'événement et bah mon qui na bilamba wana mais tant bazo beta ba forme misusu batu bazana difficulté yako yeba ye tenu OEP voilà au ndima parce que au monaki avec Migenyema azalaki na teni oyo ça c'est tout à fait autre chose mais souvent batu bon na page nazo constater que batu bazana difficulté ya ko reconnaître il y a des photos même que je n'ai pas inclus. OK, mais c'est elle na ona chewana ezapena comme on est nani na ona chewana ezali pena elle comme elle sunan Alliance Love koyeba bakomona bango esala bien eza facile pour ko retrouver bango na ba plateforme. OK, Alliance Love aza na TikTok, Vanessa Bafosset aza na TikTok, c'est elle déjà Vanessa Bafosset. Virginie Manganga azali na Facebook, TikTok, bon, Instagram, je ne sais pas, naboy
naloba makambo oyo ezali te. Ok, alors tokoti dossier Marco Sins. Marco Sins en featuring avec papa na ye Fally Ipupa. Ok, est-ce que Fally azoyemba na single na ye ou bien ye moto aza koyemba na album na ye? Point d'interrogation esika wana bamoni bango na studio. Ok, mwana wana donc comment dirais-je, mwana wana voilà, na niveau ya Facebook na ba compte oyo ngai na moni azali na moins de azana moins de tout chaka 50,000 followers. Ok, na ba compte na chaque compte ana compte mon côté oyo eza na plus de 50,000 followers na oyo nga na moni. Ok, alors voilà, donc c'est-à-dire azobunda neti bana nyonso, azwi coup de pouce ya ba warrior oyo baza au courant ya ba compte na ye wana. Sur Instagram aza un peu likolo mais moins de 200,000 hein? Et voilà, azobunda comme tout le monde. Na YouTube jusque là moins de 50,000. Donc aza ko se débrouiller, auti ko se lancer na carrière musicale sika. Nazo minimiser et sika o azali te. Naza juste ko loba, c'est-à-dire papa na ye d'une manière ou d'une autre azali ko lukate ko faciliter trop. Ok, je crois que papa na ye amoni que c'est le moment à pesaye coup de pouce et voilà, donc il y a moi là baza ko préparer et logo bazali ko préparer ou bien papa na ya comme convaincu que bon moi na lingi ndule ana choite à accompagner à bandaki déjà ko informer batu. Ok, par rapport à intention il y a Marco Sins. Donc c'est un peu ça, voilà. Alors cette fois-ci ezali juste voilà accompagner moi na siko na projet wana oyo abandaki déjà kolobela yango. Donc c'est ça. Alors na traîner mingi là dessus to kolobela yango un peu plus tango nzembo ekobima. Nani oyo Ambassi Bourgeois azobwaka single le 10, toza le 8 ou le 9, le 8 lelo bon tokota déjà le 9, le 10 Ambassi Bourgeois azobwaka single Maniké na constaté ba dire na ye a koti a défendre Nana sali yango parce que aza moi c'est artiste et a sali yango pe lisusu parce que voilà donc par rapport à quartier latin banini babilo mo abongo alobi na e bien bundeli Fally alors que aza pa ya wata mais a déjà ba indication moko boye omoni que muto yo abaluki na e peut-être kota wata se retrouver te ou peut-être bon réagir nanu kaka bongo mais intention exacte. Ok, kolobake voilà, donc Maniké a commis côté ya Fally ezate que nazo imposer bino ou bien nazo informer bino. Ok, nazo ko évaluer na constater que selon ba dire na ye azali déjà un pied dedans un pied dehors azo kende déjà mais elobite que yo il faut ndima version na ngai hein? Donc non eza obligé to ndima version na ngai mais na moni déjà neti moi bien te. Ok, pas donc pas que soka comme pas falinde soki sala nini mais donc ba dire na ye pena ya mbruyenga moi trop à défendre Nana bon comme si azo travailler pena et pas il y a Fally mais à lobby pe a affirmé que azana nukaka avec Wata donc toujours promotion il y a chemin de la gloire. Fabregas asengi ba maman pardon par rapport à comportement ya danseuse na ye. Ok, bon réaction en public et lo basengaki a accompagner danseuse na ye pour asala yango a encourager ye asala. Ok, et a assister même et ye moko aye kosenga pardon, danseuse pe asengi pardon et danseuse asengi pe Fabregas pardon. Na relaté kaka oyo elekaki nalingi nanga ko traîner trop là-dessus
na lobi kaka oyo elekaki danseuse asengi pe Fabregas pardon. Ok, voilà Fabregas danseuse déjà nabosani kombo na ye danseuse ya Fabregas nabosani kombo na ye mais na poste ye déjà na page nanga sans incident wana je n'allais pas Orline sans incident wana je n'allais pas la poster na nenga mabete juste parce que actualité na bango ezoya mais jusque là bon voilà bana na actualité te vous comprenez donc c'est un peu ça mais na comme quand même curieux ya kolandelaka pe Orline yango moni donc c'est ça. Voilà, alors ce n'est pas fini. Fabregas danseuse, Fally featuring avec Marco Sins, Maniké, Wata, c'est tout. Nala ba extrait belé, ba propos ya waze quoi, pona Fally Poupa, Koboya kondima ke Fally aza numéro 1, nyoso wana nana ba extrait. Même Maniké, nana ba extrait. Mais na boy ko jouer ngona kati ya épisode oyo, juste parce que voilà, ils a tellement belé. Ils ont tellement ébélé et na lingite émission za la moulai trop voilà donc ba extrêmement niké ezali ba makamba Fally Poupa ezali na Marco Sins et point mususu oyo na lobelité ezali par rapport ya quelques individus oyo na koloba teke baza ko empêcher concert ya Fally bon baza ko empêcher mais bazo peser te ba ONG moko boye ba nini ba blomo ba bongo baza ko empêcher bon ba justification za ebele prix eza likolo et puis donc il y a toujours plusieurs motifs pour saka batu bazala contre eloko ya bongo événement caricatif. OK, c'est-à-dire bon collecte de fonds pour esunga batu ya Goma kotia prix likolo ezali parce que batu mbongo bon bazo salango avec des motivation ya kozala diverti na motivation ya kosunga à dépenser bon na habite que droit d'entrée ça ba millions de dollars eza nango soki $150 ba $200 ba bilo mo bongo mais na mboko yo eza na pasi donc eza ebele mais eza na misusu siko o baza nango ebele OK ba prix wana donc eza nango ebele te pona bango omoni donc c'est ça mais je natie ba capture te ya ba commentaire ba nini na salaka juste parce que l'actualité c'était à vous présenter bino ba photo il y a bato ya Ferregola il y a encore des photos mais na présenté ga oyo na sepela qui na inclure awa alors je vais commencer à faire des émissions comme ça surtout avec ma photo avant ils allaient un peu partout donc et comme la rapengai parmi bato liboso alors c'est un concept à sikako là que ça ba photo moi ebele un peu en avance par rapport à moi bato ebele na poster na page après na salela ngo pe vidéo boye botali yango na kati ya épisode na ngai ya masolo ya Jonas. Voilà na kati ya épisode oh c'était juste ko là que ça ba photo ya escale ba photo ya arrivée il y a apparaît et bon il y a ngope na osalela ngope épisode mususu ya masolo ya Jonas boye. OK, masolo ya Jonas anega mutukaka na sepula na ngala sala ba émission ya parler na kati ya ndako boye mais na koma pe ko voyager ko kene ba ko kanga ba photo na ba événement mingi ba concert mwana papa Wemba voilà donc Orphée musique sur Instagram ou bien Orphée Wemba donc vous retrouvez na Instagram TikTok a comme chanteuse et premier concert nae ezali le 15 na boy na kota trop en détail parce que na ko ça l'erreur mais Lukaye surtout ce que en France pour na o participer na événement na une façon ya ko soutenir ye. Je m'arrête ici, je suis Masolo ya Jonas. Merci beaucoup, je vous love et je dis bye bye.